innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi ngonga koki biso bosepela kolanda info lingala journal peuple pona peuple mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mina lombango tofongoli basongola biso pona kosososa bino ndenge 42e sommet ya communauté du développement des états d'Afrique australe efungwamaki mokola mercredi 17 août na ville province ya Kinshasa oyo ezali bongo capitale ya République démocratique du Congo epai wapi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akosukcede na homologue na ye Malawi ndenge Héritier Mapindemi atalisi. Ba chef d'État ebele ba komaki na ville ya Kinshasa depuis mardi 16 août 2022 pour participer na 42e sommet ordinaire ya communauté de développement de l'Afrique australe SADC na mokuse oyo présidence en exercice pour na 2022-2023 et ezali assuré et pa ya président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na deuxième fois République démocratique du Congo et koyamba sommet ya communauté de développement économique de l'Afrique australe SADC na mokuse ezali bongo 42e sommet déjà le 8 septembre 2009 na 29e sommet na cité ya Union africaine sud-africain Jacob Zuma a pasaki étendard ya direction ya organisation sous-régionale et pa ya congolais Joseph Kabila pona inane et kozala ndenge moko pona 42e sommet président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ko-succédé na homologue na ye Lazarus M. Kati Chakwera président ya République ya Malawi oyo abande ko assumer présidence ya SADC depuis le 17 août 2021. Or, il y a 41e sommet Oyo et Salemaki na Lilongwe, capitale ya Malawi. Présidence Oyo ya inane ezali routine ya organisation internationale ndenge makambo et Salemaka. Bosimba ke parmi ba défis Oyo ezali kozela gouvernance institutionnelle congolaise, tokoki ko cité santé, mais surtout ba question économique, ya sécurité maritime na sous-région, ya ba zone ya libre-échange na Afrique australe, ndenge moko ezali soutenu na zone ya libre-échange continental, pe le sous na mise en place, ya ba agence spécialisée, pe ba mécanisme ya exécution.
Depuis mardi 16 août, déjà ville province ya Kinshasa ezalaki ya koninga na pona ba arrivé ya ba chef de l'état ya SADC pe ba délégation ya ba gouvernement na bango ndenge héritier Mapinde mi atalisi. Na avant midi ya mardi 16 août 2022, moto ya liboso chef d'état oyo akomaki na sol congolais ezalaki bongo président ya république ya Seychelles Wavel Ramkalawan. Ye akomaki moto ya liboso ayambamaki na bokiti na avion epai ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Après ba honneur militaire, ye akambamaki na salon présidentiel epai wapi akendaki kopema avant atika aéroport international ya Njili pour na centre-ville. 5 minutes après, président namibien Hage Geingob ye akomaki na même endroit a bénéficié na ba dispositif protocolaire moko. Troisième personnalité de marque pour na kokita na aéroport international ya Njili ezalaki Sama Zulu, présidente ya République Unie ya Tanzanie. Ye akomaki na 11h45 minutes nde avion na ye ekitaki na tarmac ya aéroport international ya Njili. Na descente na ya avion ayambamaki na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Quatrième personnalité oyo akomaki ezalaki vice-président ya Botswana Ponat Chego Kudikilwe ye azalaki bongo 5e personnalité akomaki na avant midi. Pe président Lazarus Chakwera ya Malawi ye oyo azali ko assurer présidence en exercice ya SADC yende akosala remise reprise elongo na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye aki na vol ya SAA akomaki na ngonga ya 13h. Cyril Ramaphosa président ya République Sud-Africaine ye akomaki pe na Kinshasa pour na ko participer na 42e sommet ya SADC oyo efungoli porte na yango mokolo ya mercredi 17 août. Boye programme ezali kotalisa ke jeudi 18 août nde ekozala suka ya milulu nyonso ezali kosalema na palais du peuple ya République démocratique du Congo. Distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nyakero Tshisekedi a lancé que week-end et l'équipe va travaux, il y a validation, il y a avant-projet, il y a loi na oyo etali réparation pour na ba violence sexuelle liée na ba conflit pe ba crime misusu na République démocratique du Congo. Stéphane Skande, Nathalie Kaila Kapenda. Présence ya distinguée première dame Denis Nyakero Tshisekedi ezalaki ko lancer ba travaux ya validation ya avant-projet ya loi o ezali ko fixer ba principes fondamentaux relatifs na protection ya ba victime ya ba violence sexuelle liée na ba conflit pe ba crime sous na République démocratique du Congo. Ba participants na ba travaux oyo batiaki accent na ba analyse oyo ekoki kosala ki avant projet ya loi oyo ekoma riche pe ekutana na mabakute na parcours na yango kino promulgation. Denis Nyakero Tshisekedi a félicité ba membre ya commission pe ba expert oyo basali mosala na bango na lombangu pe bati en place loi ya réparation. Kasi a félicité pe lisusu organe oyo eko procéder concrètement na ba réparation pambate développement ya République démocratique du Congo eza ko dépendre na yango. Séance ya travail oyo ezalaki suite ya ba travaux ya rédaction ya avant projet ya loi o ezalaki réalisé na commission ad hoc multisectorielle pe inclusive. Et banda ki bongo na sanza ya mois ya mars 2022 na cabinet ya chef de l'État pour na ko étudier pe ko assurer ba suivi ya ba question relative pour na kotia fonds national ya réparation pe lisusu fonds o ezali lié na politique nationale ya réparation. Commission oyo na kati na yango ezali na ba survivante oyo ya ba violence sexuelle pe lisusu ezali ko produire to pe ko bimisa ba premier livrable na projet ya décret ya création ya fonds en tant qu'établissement public. Pour na rappel, distinguée première dame Denis Nyakero Tshisekedi épouse ya chef de l'État championne ya ba Nations Unies na likambo etali ba violence sexuelle liée na ba conflit asali yango cheval de bataille na ye a organisé qui du 20 au 21 octobre 2021 et l'équipe table ronde inclusive na o etali ba violence sexuelle liée na ba conflit na République démocratique du Congo. Table ronde wana ebimisaki ba recommandation pe ezali soumis na gouvernement.
Honorable Florent Lebe Mupia a kendaki mokola mercredi 17 août pour la kota la misala ya kotonga pont na première rue kuna na quartier Kimbangu 1 oyo ezalaki na kobeba na ndenge ya kosakana te. Nathalie Kaila Fabrice Ndombi bakitaki sima elongo na ye. Honorable Florent Lebe Mupia, l'homme du terrain, toujours pene ya ba lecteur na ye, mercredi 17 août na bavant midi, akitaki na quartier Kimbangu 1 ya commune ya Kalamu pona kotala ndenge misala ya kobongisa bon oyo ebebaki makasi depuis plus de 15 ans. Awa misala ezali kosalema na likanisi ya ba notable nyonso ya quartier Kimbangu 1 oyo basangani pona kosangisa misolo enfin que misala esalema. Honorable Florent Lebe Mupia Florent, mur ya lamentation ya bana funa a participé qui efficacement lokola pe molobeli ya funa oyo abundaka tango nyonso pona bien-être ya population. Ezalaki na présence ya bourgmestre ya Kalamu JC Kadima oyo azangaki te ko féliciter l'homme du terrain Honorable Florent Lebe Mupia notable ya Kimbangu. Tous a déterminé. Honorable Azana, il y a des élus Nabiso. Élus Nabiso ya Funa en général, particulièrement ya Biso Penabana Kimbangu. To s'approprier parce qu'il est le nôtre. Yé mokope Honorable Florent Lebe Mupia atali ce qui sont si à geste na ye. Je suis venu pour apporter l'avancement au Moussala. À quel degré encore je peux encore donner mon rapport dans le salle éthique. Voilà, c'est tout ce que je peux. Nous allons avancer maintenant. Nous sommes là d'ici quelques jours avec un nouveau budget, un budget complémentaire et l'actuel sous-contribution complémentaire. C'est chez nous ici. Pour encourager, pour bien la population, pour encourager l'initiative où il y a des choses. Donc, nous avons l'attendre. La possible, nous allons commencer. Mur ya lamentation ya bana funa ozali kaka yomoko le premier de la classe. Population aza komona ndenge ozali kopema te, toujours actif na terrain, surtout na vacances parlementaires oyo esili yo kaka na terrain. Balobeli ya peuple mususu bolanda ndakisa ya mur ya lamentation ya funa Honorable Florent Lebe Mupia yewana. Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, Namokousse, Nabokamemi, ya DG Jean-Simon Fouti, qui a organisé du 4 au 5 août na Hôtel Radisson, il y a Congo-Brazzaville, séminaire technique, il y a Association de la sécurité sociale du triennium 2020-2022. Bon, dans les détails, il y a élément. Hôtel Radisson na Congo Brazzaville nde eyambaki milulu ya kafu ya séminaire technique ya Association internationale de la sécurité sociale ya triennium ya 2020-2022 en collaboration na Caisse nationale ya sécurité sociale ya République démocratique du Congo oyo ekambamaka pana ye moko a Jean-Simon Fouti Kiaku bosimbake ba membre ya ndenge na ndenge ba participaki awa na initiative ya ISSA totangi bongo Caisse nationale ya sécurité sociale ya République démocratique du Congo, Caisse ya prévoyance sociale ya Cameroun, mutuelle de santé des enseignants ya Congo, Caisse nationale ya sécurité sociale ya Congo Brazzaville, MSP ya République démocratique du Congo, CPPF ya Gabon, Pebongo na bongo. 3 temps forts ezalaki na molulu oyo tomoni bongo. Cérémonie d'ouverture ezalaki marqué na mot de bienvenue ya président ya Caisse ya sécurité sociale ya Congo Brazzaville Evariste Ongondo na ba partage ya ba expérience oyo esalemaki pe ba échange ya ndenge na ndenge entre ba participants. Président en exercice ya Blezak PDG AI ya CNSS ya République démocratique du Congo Jean-Simon Fouti Kiaku na maloba na ye a remercié ki moninga na ye Evariste Ongondo ndenge bandimi ko organiser séminaire oyo ndenge bandimi ete séminaire oyo esalema du 4 au 5 août kuna na Congo Brazzaville pe a félicitaki ba personnel nyonso ya AICS pour la réussite ya activité. Nous avons passé en revue la situation des travailleurs migrants dans chaque pays de notre espace sous-régional.
Kipe intervention ya secrétaire général ya AICN Marcelo Abiramia ye a participé qui na visioconférence ndetigi elebe mutingeya a pesa ki ba terme ya ba référence ya activité bongo na sima ba kesi ya sécurité sociale ba sala ki ba lecture ya ba rapport na bango synthèse ya misala e salemaki ba pesa ki ba brevet et pa ba participant nyonso pona ko couronner bango na ndenge ba sala ki ba effort makasi pendant 2 jours ya séminaire oyo discours ya DGAI ya CNSS pe président en exercice ya Blezak Jean-Simon Fouti Kiakou nde eklotiraki milulu ya Congo Brazzaville oyo epai wapi ezalaki vraiment na réussite moko total. Rendez-vous mosusu ezwami na mois d'octobre na ville ya Marrakech kuna na Maroc. L'enseignement Bosengel Koyeba qui est grand concours, il y a bourse de soutien, il y a $200 américains, il y a Pambakuna, la université canadienne au Congo, et que ça, le 29 août 2022, bon, qui est remplir formulaire na campus, il y a limité, première rue, boulevard, Lumumba, Dengue Nathalie Kaila Kapenda, Atali Sivini. Bana ya Congo, ya Kinshasa en particulier, ba diplômé d'état, ba finaliste oyo, bozali kozela diplôme d'état, ba travailleur oyo, ba lingi ko kolisa savoir na bino, sango ya malamu po na bino. Université canadienne au Congo, eye ko pesa bino opportunité na kotanga à l'aise pe na primo ko ya kitoko yoka grand concours ya bourse de soutien ya $200 pona oyo bakozwa après concours pona frais académique na bango olingi o épargner na bourse de soutien na o etali frais académique yoka Kimambangu na Université canadienne au Congo pour réserver esika na ko remplir formulaire pour Kalamingite concours ekosalema le 29 août 2022. Droit ya participation na concours oyo eza kaka $25 ya pamba. Oza déjà na charge soki ozwi na concours oyo olingi charge esila baboti na yo basalela mbongo pola maleki na yo na $200 oyo soki yo ozwi na concours eza ya kozanga te. Frais académique na yo eko diminuer déjà. Yoka Université canadienne au Congo bazali kozela yo na siège ya campus ya première rue boulevard Lumumba. Pona kosala déjà inscription na yo na ko remplir formulaire. Kobosa na te examen ekosalema le 29 août 2022. Yaboye na kotika la simate. Compagnie africaine d'aviation CAA a présenté avion naye Airbus Mibale Mobimba A330 où ils ont la capacité à plus de 300 places. Ndenge Michael Brustoto a tel sivini. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango
pona kitoko pe bopeto na luxe na yango, surtout mécanisme ya sécurité eza nango. Chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Pour l'année scolaire 2022-2023, inscription ici et bandi kuna na itemat ndolo ba parents bo welisa kokende kokomisa bana na bino Stéphane Skande Michael Bostoto. Oyo bozalaki kozela ekomi inscription pour l'année scolaire 2022-2023 na formation scolaire ya mokwake oyo ebongisaka avenir ya bana na bino. Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse. Ah oui, kozela na yo lisusu te papa maman pona ko inscrire mwana na yo po ba inscription esi efongwami ko bana na classe ya 7e tina 6e des humanités veut dire bana nyonso basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bango pona kokoba secondaire. Ya malamu eza ke awa inscription eza nango ofele kasi test d'admission nde eza obligatoire po mwana ndimama awa na itemat ndolo bokokuta ba section ndenge na ndenge lokola aviation civile, électricité générale, mécanique générale, pe électronique oyo na kati nango eza na 3 options mokoka lokola radiotransmission, commutation pe électronique industrielle. Mwana kaka asala choix na ye itemat ndolo yango moko eko s'en charger na formation na ye kasi bosimba pe boyeba ke na itemat ndolo tango mwana za kosilisa azwi diplôme na ye kaka kanangi azambala moko capable ya kobanda misala na ye moko privé to akoki kutu déjà ko travailler dans l'entreprise en tant que technicien pe ako se défendre kitoko. Enseignant awa baza ba vrai chevronné na ndenge ya 2 fois te cours etambola kana théorie na pratique nzela moko neti kaka ba mapasa po baza na ba atelier pe ba laboratoire ekuba devise awa ezalaka nde excellence. ITMAT, c'est une école d'application de l'ELISTA. Dans cette école, nous avons plusieurs options: électronique, mécanique, électricité, aviation civile. Et j'ai choisi l'électronique car c'est ma passion. Mon ambition a été l'aviation civile pour être contrôleur ATC ou travailler dans autre cadre aéronautique. Je suis en 7e, je viens ici pour être un expert en nouvelles technologies d'information et de la communication. Chers parents, je vous demande de venir inscrire vos enfants dans l'OISTA et vous ne serez pas déçus. Mona kobanda sikoyo kaka ndenge tozoloba itemat ndolo na commune ya Barumbu na kati ya Istandolo welisa papa mama po ba place eza limité. Itemat ndolo nzambe ya formation technique. Na couleur religion bosimba ke na assemblée chrétienne centre de foi na bokambe mi ya pasteur Faustin Ikaka baza ko organiser conférence des serviteurs dédiés na kombo ya Fort Day Betesa et ko banda mercredi 31 août pe clôture nango ko salema samedi 3 septembre héritier Mapindemi. Shalom e bandeko na biso basi pe mibali bisika bozali kolanda biso nzambe na likolo pe na lola pambola bino tozali na programme munene o toyekwa no sebino kombo na yango 4 Days Bethesda. Et ça programme kobanda le 31 août kino le 4 septembre. Donc ezali na tongo tokozala na conférence et bongo na pokwa tokozala na croisade. Na tongo ezali na mama na likambo to bengi thème tokolobela sur l'homme de Dieu, le miroir qui influence les mondes, et na pokwa tokolobela sur l'eau est disponible. Donc, bien-aimé, boya ebele to bengi bino partout bozali, que le Seigneur a besoin de vous. Et adresse Kakamoko, avenue Équateur, numéro 14, limité 13e mairie résidentielle, derrière juste l'école Massamba, Tozaliwana.
et tobengi bino nyonso ebele bisika bozali nzambe na likolo akopambola bino pe akosalela bino bolamu bozanga te. Kuna pena église mission évangélique Goshen baza organiser campagne d'évangélisation na Kankokolo du vendredi 19 au samedi 20 août 2022 ndenge Nathalie Kaila Kapenda atalisi. Tout doit changer à partir ya mokolo ya lelo. L'évangéliste Diba Wanzambi, l'homme de Dieu asimbi ngwende pona lokumu ya Nzambe ponyoso ebongwana elongo na émission évangélique Goshen. Nazoninga na présenter yo mutu wana za na kombo ya Jésus Christ Nazareth. Yene metolobi ke te makambu nyonso il faut échanger à partir de Kokolo, il faut bouger. Évangéliste Diba Wanzambe alingi atelemisa tango loko la Josué asalaki. Nyoso il faut échanger. Ngoto kozala na Kankokolo le 19 le 20 août à partir de 15h bien aimé. Na thème de biso munene les dieux des armées. Pourquoi le Dieu des armées? Bazo bengaye Jova Sabaoth, c'est-à-dire azanzambe ya bitumba. Décision ya kotelema na campagne oyo kwena kotoyo soma ezosala na kati ya Congo, na kati ya armée, na kati ya église, na kati ya foyer, na kati ya société tozoboya yango nyonso. Ndeko mutu alonga ye azalite uta mokili ebongwana. L'évangéliste Diba Wanzambe a zui décision. Nazoninga na informer yo Nzambe a utilisaka eloko nyonso oyo ye akela tokozwa neti mupepe tokozwa neti mutu tokozwa neti mabele nyonso Nzambe a utilisaka ngo mais mukolo wana bien aimé nazoninga na ebisa yo Nzambe a ko utiliser maloba na ya munoko ekobima na forme ya moto oyo nyonso okoboya nde ekosalema. Yaboye nazanga nakozanga te yoka lisusu rendez-vous à ne pas manquer. Pourquoi pas na tango na biso babengaka ye omnipotent, omniprésent, omniscient, c'est-à-dire oya salaki il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oya salaki na tango wana pourquoi pas ça? Silika bien aimé telema toko sambela bitumba oyo ya Congo eza ya yo. Kokolo samedi 19 août mokolo ya 20 août 2022. Ososaki journal ya peuple pona peuple comme la souka merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda oyo akumbelaki édition pa fazaki assisté et pa ya Jardine Malembe na sima caméra tozalaki bongo na Christian Kiangebeni yepe kakande ayabaki solo na commenter journal ya peuple pona peuple journal ya info linga les aka superviser et pa na yemoko héritier mapine bande ko botika malamu ngala bino tokutana mokona lobby au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion
oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango. Bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne, veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele. Kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango, surtout mécanisme ya sécurité eza nango. Chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.